Ingeta, 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 la famille Bokota, Bokota, Bokota. Bokoto, 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 la famille, dossier sur dossier, affaire sur affaire, makambo sur makambo, koya kola la kola mukana ya somo somo, koya kola la kola mukana ya koinda inda, koya kola la kola mukana ya kobeba beba. Sava inda ezo inda na ndenge moko ya somo penza mingi makasi. Bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi, et cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue surtout sur notre chaîne Inès NM officielle. Bienvenue na balandi nyonso ya kala, bienvenue na ba o nyonso ya sika. Quand tolobaka toujours et encore boyei malamu na chaîne na biso ya Inès NM officiel. En tout cas bandeko nanga soki ezamba la liboso esa ekutani keno oya kokota na chaîne na biso ya Inès NM officiel. Tokosenga na bino bo s'abonner masi vraiment. Tango bozo sabonaka bongo bobo sana pete ko klikaka sur ngonga ya notification. Malamu ngonga wana ezalaka toujours et encore que non à chaque fois que Inès NM officiel akobandotiaka ba vidéo ya sika boko zala directement informé. Tobetaka toujours c'était toyebsaka bino toujours et encore que non vous informer c'est notre devoir. Oyo tokoki koboya te tokoki pe kowangana te. Yango toyaka toujours soki ba dossier ezali ba situation ezali ba circonstance ezali tolingaka toujours koya ko informer bino na ndenge moko ya malamu. Lelo toye na dossier ya papa na biso Emekanu, toye na dossier ya papa na biso musala nzambe ya tongo le frère Emekanu na bandi ebela batu toyebi ebela batu basipelaka pe na ndenge asalelaka nzambe Kande na yebsaka bino na se ya moi na se ya mokili oyo batu mosusu bakolinga yo batu mosusu pe de leur côté bakotikala kolinga yo te ezalaka toujours bongo. Alors tozalaka te ke non parce que mtu nganda lingaka yenga te ngana miboma obi boma pona mutu okoki ko miboma pona mutu te parce que ba oba olinga yo te eza pe na batu mosusu oba olinga yo quel que soit ma be na yo quel que soit malamu na yo eza toujours na batu moko boye bavandi bazo lingaka yo na ndenge moko ya somo. Alors dossier ya papa na biso Emekanu eza nini makambo eza nini asalaki nini amataki wapi azongaki wapi akitaki wapi wana nde eza motuna oyo ebele ya bakongolais matakita bazomituna. Avant ya kokota na mozindo ya dossier ya papa na biso Emekanu na kolingana nuna ya kosensibiliser bandeko na biso nyonso ya sika. En tout cas si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso chaîne moko kitoko chaîne ya ba analyse somme chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche ya notification bandeko nanga. Tango zo klikaka wana ezalaka toujours malamu. Pourquoi? Parce que à chaque fois que Inès NM officiel akobandotiaka ba vidéo ya sika bokozala directement informé. Nabete la rabino toujours et encore c'était que non ko informer bino plutôt ezalaka toujours et encore de voir na biso parce que bo cliquer ngonga wana et ko permettre biso à chaque fois que tozo tiaka vidéo ya sika bino pe de votre côté bozo zwaka déjà ba notification que non vidéo ya sika ya Inès NM officiel et bimi eza mwa bongo. Voilà. Toye lelo na dossier ya papa na biso Emekanu. Papa Emekanu, le frère Emekanu, aza muyembi ya nzambe, abando yembela nzambe depuis kala. Abando yembela nzambe, kokumisa nzambe na ye, kande toyebi, yaki kokoma na niveau moko, ba moma moko boye oye yaki kokoma, ye na mwasi na ye ba yaki kokabwana. Kokabwana wana tomona kutu ngana landa penza interview ya frère Emekanu ndenge azalaki prêt ya kozongana na mwasi na ye. Donc ye penza amano lingana ye na mwasi na ye bazongana. Mais mwasi na ye il paraît que nde azalaka pour te. Lelo kutu toye komona mwasi na ye il y a de cela presque 9 mois si je ne m'abuse pas. Mwasi na ye kutu azalaki na mutu kazo kumba. Kokumba wana bateki nzembo afali mwasi na ye azo yemba bazalaki soki na camarade na ye. Namonaki pe bato ebele bafingaki
mwasi na ye. Mais jusqu'à présent le frère na biso Emekanu atikala na ye kobala te, avanda ye na mwasi na ye wana babota bana na ye wana bayaka kotala papa na bango, bazalaka pe epai ya mama na bango, donc ao vivre na ye très bien vie na ye. Alors toye kovanda il y a même de ces personnes eza na basérie moko kutu makambo ebimaki ke non le frère Emekanu abandaki kobima na sœur Dorcas Kaja, bamakambo wana etambolaki bino moko boyebi kaka congolais soki azwi likambo. Toyaki komona le frère Emekanu ayaki kobriser silence, ayaki koéclaircir ke non nga nabimaka na nga na batu te, nazalaka mobali ya kindumba te. Alobaki mpenza apesaki baexplication nyonso. Bino moko boyebi congolais aza mutu moko alingaka na ye kobebisa réputation ya baninga. Yo ozobunda mpona réputation na yo, mais congolais akolinga toujours kwa koya kokosela yo makambo, koya koloba bamakambo moko eya kobebisa baréputation, eya kolakisa keno oza mutu mabe, ozosala makambo mabe, wana ezalaka kope mpenza ya congolais. Toye kovanda lelo toya komona ka video moko eye kobima message concernant papa na biso Emekanu. Alors na message wana la famille na kolinga na tiela bino bolanda bino pe de votre côté to meka kosala analyse sur message wana kaka ndenge esengeli. Mais avant na tiela bino message wana en tout cas bandeko nanga bo vérifier soki otiela kinga j'aime te, tiela nga j'aime, soki osalelanga partage te, salelanga partage, salelanga partage, tia commentaire na yo ekosala malamu. Tolanda kasi audio yango nga ya bino mama Ines NM officiel na ozonga sima pona ko continuer moi analyse na biso. Nzambe amemaki ngai na ndako ya notre frère Emekanu. Nzambe ayebisi ngai naye kolakisa yo makambo nini elekaka na vie ya chantre na bino Emekanu. Tango tokutaki notre frère Emekanu aza toujours ya kofukama pe ya kosambela. Nzambe ayaki koyebisa ngai alobi vanda kimia tala makambo oyo ezoleka na kati ya bomoi ya Emekanu. Namonaki ye afukami penza na kati ya losambo, mais quelques minutes après nayaki koyoka mupepe makasi après sima mupepe nayoki bato ebele libanda na babui ebele bazolukokota na kati ya ndako. Nayokaki bazotoke me natunaki po bazofungola te, bayebisinga te yo vanda kaka kimia tala kaka makambo nini okomona ezoleka na kati. Namoni ezalaki bademon ebele baza kotoke baluka porte bakota, mais notre frère afukamaki na prière pe aza kofukamisa mwasi baprie na ye esika moko. Mwasi ayoki dérangement eza makasi, mwasi abimaki pe afungolaki porte. Tango afungoli porte mbala mo bademo bakoti, notre frère aboyi kofungola miso. Alors bademo balandi ye place azalaki na katini ya makila na babiloko ya mabe ya koboma bato. Bayebisi ye atelema pe atia maboko na makila wana pona resite ya mosalo azosala pe na makambo na ye. Notre frère aboyaki atikalaki ya kofukama. Babundi na ye ti alongwe place azalaki ti asekwinse na miri, aboyi kotia maboko ne na makila pe akosopaka makila ya mutu na se na moi te. Bademo batumataki etango bamoni ke bakoki ete kumbi mwasi babimi na mwasi na loyenge wana bake na ye, notre frère atikali bongo ye moko. Tovandi lisusu quelque temps namoni lisusu ye afukami azosambela me na mwasi mosusu. Bazosambela babandi kosambela un certain moment, mais mwasi wana azaki kokoka kosambela penza te lokola ya liboso, afukami muke atelemi, muke afukami muke atelemi, mais azaki kofukama na mobali na ye kosambela. Na ye komona mupepe eye lisusu makasi, mupepe ya makasi lokola elingi ezwa ndako ekenda na notre frère azokipe te. Babandi kotoke mwasi azwi panike, yaka kofungola fungola sheri bakoboma biso, yaka kofungola. Mobali afukami azonyataka mwasi ke yo kitaka na prière. Mwasi azalaki déconcentré ake kofungola porte. Tango afungoli porte namoni lisusu bademo bakoti balandi notre frère Emekanu atia maboko na kati na makila aboyi.
aboma aboyi asopa makila bato aboyi alobi ayebisi bango na kotikaka kosopa makila te mpe kobebisaka elamba na ngai ya pembe ata mokolo te, kaka ndenge nayaki na yango kaka ndenge nakozongaka na yango. Alors notre frère azalaki tourmenté jusqu'à ce que namoni alataki veste ya qualité, balongoli ye veste ne ya qualité, bakangi ye maboko na veste oyo alataki, batiki ye kaka ya kofukama wana, bakumbi lisusu mwasi mosusu ya mibale bakie na ye. Nzambe akoyebisa ngai alobi omoni frère oyo eza moko ya bayengebeni na ngai na kati ya mboka Congo oyo balapa ndai keti bakolongwa mokili oyo bakotikalaka kobeba te mpe kobebisa elamba na bango na makila te. Me oyo omoni oyo eza mipepe nyonso ekomaka na vi na ye mpona komema ye asinye bakontra ya mabe mpe akota na monde ya ténèbre. Ntango nyonso tu oyo aboyaka eyaka toujours mopepe moko nsima ya nzembo moko ya makasi oyo asali oyo ememakaki bamema ye mpo asinye kontra ye azoboya. Nsima nango bamvutaka basi oyo ye azalaka na bango, omoni libala ebebi ye atikali bongo aza nde na komba mpona koboya kobebisa elamba na ye ya pembe na makila. Yebisa ye boye eke azobunda un bon combat de la foi et couronne eza préparé mpona ye alemba te. Asambela mpona ntina na kozongisa elamba oyo balongoli ye eza nde valeur na ye to mpe succès na ye balongoli yango na nzoto na ye parceke ye azolinga kofukamela bango te. Me yebisa ye ke na kotika ye te asala losambo kolongola elamba na ye na maboko mpe kozongisa yango na nzoto, na kotika ye te na kozala na ye kino kotikaka na ye mokili oyo mpe kolata na ye motole ya nkembo na mutu na ye. Ndeko na ngai, vision oyo ekamwisaki ngai eza mpona notre frère, eza mwaye monene mpona kosunga bandeko na biso. Tika Nzambe apambola ye. Nzambe amemaki ngai na ndako ya notre frère Emekano. Nzambe ayebisi ngai naye kolakisa yo makambo nini elekaka na vie ya chantre na bino Emekano. Tango tokutaki notre frère Emekano aza toujours ya kofukama pe ya kosambela. Nzambe ayaki koyebisa ngai alobi banda kimia, tala makambo oyo ezoleka na kati ya bomoi ya Emekano. Namonaki ye afukami penza na kati ya losambo, me quelques minutes après nayaki koyoka mupepe makasi après nsima ya mupepe nayoki bato ebele libanda na babruit ebele bazoluka kokota na kati ya ndako. Nayokaki bazotoke me natunaki po bazofungola te, bayebisinga te yo banda kaka kimia, tala kaka makambo nini okomona ezoleka na kati. Namoni ezalaki bademon ebele baza kotoke baluka porte bakota, me notre frère afukamaki na prière mpe aza kofukamisa mwasi baprie na ye esika moko. Mwasi ayoki derangement eza makasi, mwasi abimaki mpe afungolaki porte. Ntango afungoli porte mbala moko bademo bakoti, notre frère aboyi kofungola miso. Alors bademo balandi ye place azalaki na katini ya makila na babiloko ya mabe ya koboma bato. Bayebisi ye atelema mpe atia maboko na makila wana mpona resite ya mosalo azosala mpe na makambo na ye. Notre frère aboyaki atikalaki ya kofukama, babundi na ye ti alongwe place azalaki ti asekwinse na miri, aboyi kotia maboko ne na makila mpe akosopaka makila ya mutu na se na moi te. Bademo batourmataki etango bamoni ke bakoki ete kumbi mwasi, babimi na mwasi na loyenge wana bake na ye. Notre frère atikali bongo ye moko. Tovandi lisusu quelque temps, namoni lisusu ye afukami azosambela me na mwasi mosusu. Bazosambela babandi kosambela un certain moment, me mwasi wana azalaki kokoka kosambela penza te lokola ya liboso, afukami muke atelemi, muke afukami muke atelemi, me azalaki kofukama na mobali na ye kosambela. Na ye komona mupepe
eye lisusu makasi mopepe ya makasi lokola elingi ezwa ndako ekenda na notre frère azokipe te babandi kotoke mwasi azwi panike yaka kofungola fungola sheri bakoboma biso yaka kofungola mobali afukami azonyataka mwasi ke yo kitaka na priere mwasi azalaki deconcentré ake kofungola porte ntango afungoli porte namoni lisusu bademo bakoti balandi notre frère emekano atia maboko na kati na makila aboyi aboma aboyi asopa makila bato aboyi alobi ayebisi bango na kotika kaka kosopa makila te mpe kobebisaka elamba na ngai ya pembe ata mokolo te kaka ndenge nayaki na yango kaka ndenge nakozongaka na yango. Alors notre frère azalaki tourmenté jusqu'à ce que namoni alataki veste ya qualité balongoli ye veste ne ya qualité bakangi ye maboko na veste oyo alataki batiki ye kaka ya kofukama wana bakumbi lisusu mwasi mosusu ya mibale bakie na ye nzambe ayekoyebisa ngai alobi omoni frère oyo eza moko ya bayengebeni na ngai na kati ya mboka Congo oyo balapa ndai keti bakolongwa mokili oyo bakotikalaka kobeba te mpe kobebisa elamba na bango na makila te me oyo omoni oyo eza mipepe nyonso ekomaka na vi na ye mpona komema ye asinye bakontrat ya mabe mpe akota na monde ya ténèbre na ntango nyonso tu oyo aboyaka eyaka toujours mopepe moko nsima ya nzembo moko ya makasi oyo asali oyo ememaka bamema ye mpo asinye contrat ye azoboya nsima nango bamvutaka basi oyo ye azalaka na bango omoni libala ebebi ye atikali bongo aza nde na komba mpona koboya kobebisa elamba na ye ya pembe na makila yebisa ye boye eke azobunda un bon combat de la foi et couronne eza préparé mpona ye alemba te asambela mpona ntina na kozongisa elamba oyo balongoli ye eza nde valeur na ye to mpe succès na ye balongoli yango na nzoto na ye parceke ye azolinga kofukamela bango te me yebisa ye ke na kotika ye te asala losambo kolongola elamba na ye na maboko mpe kozongisa yango na nzoto na kotika ye te na kozala na ye kino kotikaka na ye mokili oyo mpe kolata na ye motole ya nkembo na motu na ye ndeko na ngai vision oyo ekamwisaki ngai eza mpona notre frère eza mwaye monene mpona kosunga bandeko na biso tika nzambe apambola ye. Voilà, de retour la famille nabandi ebela bato toti kolanda ebela bato toti koyoka awa message ya mwa mosala nzambe ka ndenge toyebisaka bino nga surtout nayebisaka bino toujours et encore que soki message ebimi banegligeaka message te soki nzambe alobi ezalaka toujours malamu kolandela message oyo nzambe alobi parce que eza na bato ebele lelo oyo bakweya likolo kaka nzambe alobi ye akomi konéglige yango message oyo la sœur ntango abimisaki message yango tomonaki message oyo le frère na biso emekano akendaki kotia yango na page na ye ya Facebook et d'ailleurs na basérie wana akomaki ke non makambo oyo sœur oyo alobi eza makambo ya solo et à un moment donné akendaki koeffacer message wana mais video wana etikala kaka na chaîne na ye. Donc le frère Emekano ayaki ko confirmer ba makambo oyo sœur ayaki koloba. Na soki tolandeli pe video oyo na ba prophétie to ba message o sœur oyo ayaki ko pesa ezalaki ka ba message pona koya kolakisa kaka que non le frère Emekano aza mutu moko aza choisi epa ya nzambe aza mutu moko pe asalelaka nzambe na busolo parmi ba message aza mutu moko pe aza na bitumba ya makasi aza na bitumba kande na yebisaka bino basala nzambe ya solo bazalaka na bitumba ya makasi me balongaka na bango ba o basalelaka nzambe na busolo te bitumba ezalaka te bitumba malonga ezalaka te yango bomona ta le frère Emekano kutu akomaki na série moko babetaki se kobeta ye par les inconnus babetaki ye. À part ça bino moko bomonaka déjà ezalaka papa ya bato soki akoti kaka interview akoki koloba mwa likambo moko boye
ya malamu kutu ya motuya, mais vous allez comprendre que il y a de ces personnes de leur côté bakoya kotelemela ye, bakolinga baya kosabola ye, bakolinga baya kofinga ye. Mais mingi alingaka na ye korépondre te, apréféraka na ye kogarder silence na ye, a continuer kosalela nzambe ka ndenge amisana na ye kosalela nzambe. Eza mwa bongo. En tout cas yango nalingaki mpenza na ya kopesa pe courage na bandeko mosusu oyo bazolandaka biso, bao nyonso baza basala nzambe, oyebi ke osambelaka mais ozomona bitumba ya makasi na nzela na yo, bitumba ezoyaka matakita, bitumba moko ya somo. Na ye kopesa yo ka courage na ndenge moko ya bien. Kosalela nzambe ezalaka facile te, yango bomonaka balobaka toujours tomonaka bato oyo basalelaka nzambe na busolo eza ntango ya baepreuve nde tomonaka ke baoyo mpenza basalelaka nzambe, baoyo mpenza basalelaka nzambe te. Soki ozosalela nzambe na busolo, yo moko mpenza akomona ke non awa nazokende bien, awa nazokende mabe, eza bongo. Alors soki ozosalela nzambe eke na vi na yo baepreuve eza te, mitalela mpenza ke nzambe oyo naosalela eske eza nzambe ya solo to eza nzambe ya solo te. Parceke oyo mpenza asalelaka nzambe ifo oleka na bahumiliation, oleka na bamakambo moko boye oyo ere mosusu esukisi yo na suka, ere mosusu osentir mpenza motema na yo keno nzambe mpenza nasambelaka yokaka nga to yayokelaka nga te. Ifo okoma na baniveau wana. Mais soki nano okoma na baniveau wana te, mitalela bien mpenza. Parce que ebele tobengama makakaka nasalelaka nzambe, nga naza mwana nzambe, mais yo peut-être onano okoti na mozindo ya kosalela nzambe te. Yo peut-être nanu okomi ata pembeni ya kosalela nzambe te. Il faut komitala. Oyo mpe baosalela nzambe na busolo ozoleka na ba je m'excuse épreuve moko boye, odécouragé te. Kangama ka na nzambe, tingama na nzambe. Mwana nzambe alikaka toujours na baépreuve wana plutôt eyaka mpona koya koboma te, mais eyaka mpona koya kopesa biso makasi et surtout ya kotia biso na nzela ya koluka nzambe davantage. Eza bongo. Baépreuve tango eyaka mpona kodirige biso na kopesa biso badirective ya koloba keno soki okontinue eza na makambo ya malamu oyo ezoya na nzela na yo. Eza mwa bongo. S'il vous plaît, eza te ke non parce que na bando luka mosala ye te, parce que babengani nga na ndako nga mutu nasambelaka na makambo ya nzambe natiki. Makambo ya nzambe batikaka te. Soki otiki makambo ya nzambe, yo moko ofongoli lisusu baporte na vi na yo, baporte oyo okangaki na bapriere, yo moko okomi kofongola yango na ndenge moko ya mabe. Yango bandeko na nga kaya muke nalingaki na partager na bino. En tout cas suka na biso yango oyo komi na suka, botiela nga ba j'aime, bosalela nga ba partage ekosala malamu. Bye bye la famille et à la prochaine.